Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. Donc je suis toujours très ravi de vous retrouver pour vous animer 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Et puis pour longtemps. Donc lelo nazakuna makambo ebele ya kolobate parce que moni ndenga nazali awana sabino nanu philosophie nangai boko za la 1 milliard ya batu. Bozali contre mengaso nazanga moko na ebike makambo nazo sala ezali bien na Rolanda batute na PCP batu mususu bazwa idéologie na parce que occasion ekoko ya moko le mususu chance ekoko ya moko na vie ba ebiso akomekate parce que osala bote mais yo moko mutu ayebi yo koleka yo moko azate mutu ayebi yo koleka yo moko azate donc nga nazara wana soki naza sûr na makambo nanga na yebi ke ezali ndengo wana jamais na tikaka na okenango tina suka parce que na yebi ke erosimba. Donc bato ebele bobi ke nga combat na nga ezali ndeko Eliezer te. Oh ce qui nani ne je n'ai rien à foutre na lo bango kut na ndenge ya ndengo na je n'ai rien à foutre de lui. Mais ngai na ko critiquer musala na ye parce que na critiquer musala na etanga salaki na Katumbi po na yebi pourquoi salaki musala ya mbangu ndengo wana parce que na yebi aliaka mbongo ya Katumbi aliaka mbongo ya gouvernement wana kut na ko longola ngote. Dernièrement na chi ndako oyo azotonga nga naza mwana mbinza na yebi ba quartier wana na tchelaki bino pa bomona photo bato musu balobi ezali photo César Ngadi azali contre ceux qui azali jaloux nga za jaloux ya ndeko Eliezer sia e obande ndenge nini ngai na koza na ndenge pe na kola na koza jaloux ya mutu moko boite mais soki ye azolia mbongo azama yela azali kotonga c'est bien pour lui mais boye ba ke mbongo oyo ye azali kolia ezali mbongo ya makila ya 8 millions de morts. Bomona ki akendaki et pas ya Rossi mukendi ti le loto ebi place coroné zate asali reportage azo lela avec des larmes de crocodile na lobi on parce que lelo yi abandai kokeno lela kuna batuana ba bomi Rossi yi azalakana bango. La preuve bolobaki ke o image wana ezali photo ezali kisasa te soki ezali mboka nini yango lelo ndenge nazoloba na bino investigation ezalaki nazo tchela bino vidéo place Eliezer azako tonganda kunewana c'est bien soki yaza économe koleka ba safu batonga banda kwa ndengwana te yeso kazozo mbongo azwi mbongo na ye azosa ndengwana mais boy bake mbonga makila peuple congolais efuta maka na otchela bino siko ba image bomona penza na ba image place azotonga ndaku na balabala na quartier yango et puis boye barake abu pia makambo ya ndeko Eliezer na kolobaka yango jamais parce que naza na tina na ete naza pe na tina na makambo na ete bolanda bino mo parce que na silisa tembe parce que ngana kendaka tina suka bolanda ba image. Le mec d'ici, artiste musicien engagé, résistant combattant, qui n'est d'autre que Célésino, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité ce samedi 5 mai 2018 dans l'émission Cléboa, rendez-vous avec le Patriote. Oui, grand président Ngadi, je suis là sur la tête de WAM. Vous savez que moi je suis un mec d'ici, un combattant résistant, artiste engagé. Donc moi je suis en train de se battre pour mon pays, je suis un défenseur du peuple, un combattant du peuple. Je ne suis pas un combattant qui se bat pour un individu, pour les candidats mascaradés, les candidats escrocs, les profiteurs du peuple, les pilleurs de ce pays. Je suis avec vous le samedi 5 mai 2018. Face à lui, Pierrot Itela, résistant combattant, soutien du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi. Chers compatriotes, comme nous avons prévu samedi 5 mai, nous avons en direct dans l'émission. Nous avons dit que l'année où il se bouille le Kouta, tellement le Kouta qui trône en Congo, le vérité n'a pas à le Kouta. Samedi 5 mai, nous avons en direct dans la radio pour expliquer il y a Moïse Katumbi na Rwanda, il y a aussi la Rwanda pour expliquer en direct de la radio MNG 99.7 FM de 14h à 16h. Donc, les 5 mai, nakozana bino en direct ya navie na ngai kapata ngadi boyebi musala wa dosa na mboka
donc tokozala wana pour répondre bino bobanke te bobenga boyoka baréponse oyo tokozongisela bino ya bwania bobenga parce que biso toza bacombattant ya peuple nga naza combattant peuple naza combattant te ya flatter combattant ya fanakwiti te ya kolanda bato moko bazokosa peuple bakokende place bato bazotinda babomaka peuple donc biso ngai ndenge naza wana na koleka na ya César ngati na kozala sur place donc bomanke te kobenga bokozwa baréponse na bino ya bien kaka nde balobaka le peuple gagne toujours. Bo hésiter te bo poser ba question na bino nyonso bozalaka nango po na Pierrot Itela na Célésino le mec d'ici na ezali téléphone ouvert en direct na 01 64 38 54 68. Bino moko boito tala nazana ba commentaire au salate les images ont parlé d'elles-mêmes bo moni yango na lobaki ke na okena nango tina suka na ke nango tina suka neti a diaspora to koma ba fanatique to koma ba complexé to koma na biso kolanda batuka boye c'est bon na pekisi bino te yeso ka ye azo senga bino ba 10 balles pour à la télévision ou bien à la makamnakin c'est bien beau pesa mais le lo bato bele ba koma ba combattant pour nani aya azo kabola kofi mbongo azo kabla kofi azo kasa kofi ya leki kofi na bon temps ke na teli bandako kofi azanango ayambi kutu yete pc kanta komi combattant yango na kansi yango ezoli ka pande ko leze soka za économe azo lia mbongo ya gouvernement azo lia mbongo ayebi ko gérer mbongo ko lega ba safu c'est bien pour lui mais yeba ke mbongo ya 8 millions de morts et ko futama na makila kaka oyo yo mbongo ya salite oza kolia bakande otozana ngo papa Tshisekedi ti lelo azonga na kisasa te bakunda ete puis Rossi Mukendi atiki mwana ya 2 mois papa na yeba mama ne bazolela yo ozali na bato wana parce que ndako wana ozotonga ezali mbongo ki journalisme o ya kinité o biso to yebite donc boye bake
dossier on a sukisi yango donc ndeko tolobaka abu pia bokomona nga na koloba su makambo ndeti parce naza na tina ndeko Eliezer te nga naza na komba na ngai Kabila akufa donc alongo na mboka na biso mboka e respirer biso to ya to bongisa mboka wana donc na tialeki bino parce bato mususu bapesa nga mawa esali nga pasi na motema o ba photo ezali ki sasa te ezani bazo teke nga naza mwana mbinza bobiteke nga naza mwana mbinza na yebi quartier mbinza donc na tialeki bino po tembe wana esila et puis yebake makambo ndeko Eliezer esili na munoko nanga na kolobaka ngo sute parce que nga naza fanatique na yete pe na koza fanatique na yete donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi et nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndenka nazoe sabino ke Kabila na 2018 oyo ezapo akufa pe akokufa peuple congolais au vivant. À très bientôt. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Vous êtes connecté avec Sepela TV, décodeur Yabanamboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a offert. Après ça, 15 livres par mois. Boza, chaîne en direct du Congo-Kinshasa. Boza, chaîne Banamboka de la diaspora. Chaîne sport. Et si chaîne Bana aussi YouTube Nakati, simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de Sepela TV, c'est très simple. La site n'a sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Ibon. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, Sepela TV, du nouveau sur Sepela TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV.